Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panzasangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola e. Edino image Panzasangoya RDC, Panzasangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panzasangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata moto tenga makokamwa. Edino image Panzasangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panzasangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panzasangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chikai. Tango nzambe yabengaka moto apesaka mpe badirective ya mosala bato nyonso koyoka mosala na nzambe kondima te ezaka mpasi te mosala na nzambe ekomaka komplike soki oza korespecte vision te mpo nzambe apesi yo mpona mosala te yo tali epai mosusu soki etali na oyo abengi yo okojue mokolo moko te haleluya. La Bible dit qui dira une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nana koloba likambo salema soki nzamba permettre yango te. Comme soki tozona esika oyo mukona lelo na ngonga oyo parce que nzambe alingaki yango nzamba permetaki yango pe nzamba akomaki yango na baanal na ye yango wana tika te komona nzambe ezwa lokumu nangi nayebisa biso eloko moko bien aimé. Notre frère Amos Mutoke attendez ko na yebaki attendez ko asalelaki nzambe nazo se souvenir encore dernière discussion ngana ye to lisola suka to sola na ye to sola par rapport à maloba na nzambe to sali na ye partage mukolo wana comprenaki pe na monaki ete mwana ya mobali oyo elenge oyo to ndeko oyo ayebi nzambe pe ayebi makambo na nzambe mais bible bisi biso eloko moko mpona baza na bomoi bakoki kokanisa bakoki kosala baprojet bakoki kozala susu na baposa mais mpona bayebasi bakufi epona episode mpona bango espoir eza lisusu te po Amos azokoyeba lisusu te mais biso toza vivant toyebi ke un jour tokokufa tokolanda esika ya kei mais ye koya su esika na biso tozali te yango wana mokolo moko yesu atelemi azobeta masolo oyo etali liwa amen yesu azobeta masolo ya liwa yesu alobi boye na mboka moko ezalaki na mutu moko azalaki na mbongo ebele mutu wana azalaki na batravailleur ebele mutu wana azalaki na babilanga ebele mutu wana azalaki na richesse ebele mais mokolo moko mutu wana atelemi likolo ateli likolo atali na se abibeti tolo abike molimo na nga oza na mbongo oza na biloko oza na bilanga oza na batravailleur oza na biloko ebele oyo okoki kolia mpe kosepela mpona bambula ebele lisusu alobi ke nakobuka bajardin mike nakobuka bagrenier badepoi mike nakotonga badepoi minene esika nakobomba bozwi na ngai nakochange compte na ngai ya banke nakozwa banke mosusu nakochange kati na ngai ya banke parceke nakomi na mbongo ebele nakomi na misolo ebele bibelo bieke mutu wana nsima kosala te na ngonga wana kaka mutu wana akweyaki mpe akufi yesu alobi akitase koloba nini alobi ete
nous marchons un pas vers la mort. Toyebite, likamuni ne koye la biso lobby. Toza minutes on esika oyo. Toyebite, likamuni ne koye la biso na pokwa. Est-ce que ndeko na ngai, lelo te kotala mos? Est-ce que yo lobby to kotala yo? Lobby ko kotala ngai? Est-ce qu'on se préparait? On a mos asala kinzambe, ayeba kinzambe, mama tuza koloba, azane sika akimia. Parce que na tangu mosanto akufaka, lole fungwamaka, penzamba temra pona koyamba ye. Est-ce que mukolo yo chali zolo likolo? Est-ce que lole ko fungwama? Etienne alobi ke etanga koma kina goni, Etienne alinga kufa, alobi na moni lole fungwami, pe Yesu masi ya telemi, alatela mbapembe, afungwami maboko pona ko recevoir ngai. Bien-aimé, circonstance oyo ete ya yo. Circonstance oyo ezaka pona kolela te, circonstance oyo ezaka pona sengote, mais si lelo ezaka ndeko nanga, mais lobi kozala ngai. Na tango kozala ngai, zote eza utaki na mabele, ekozonga na mabele, ebongo ma mort. Tango oyo onza mapesi yo, oyo sengena o se préparer. Nango na sengena biso nyonso, totika nani kolela, tokanga misu, te bakubonza, moma o na maboko na Nzambe. Alléluia. Kolo yo zanzambe yo zanza, Zambe nanga yo zanza, yo zanzambe yo zanza, Zambe nanga. Alléluia. Kolo yo zanzambe yo zanza, Zamba malamu yo zanza, Zambe nanga yo zanza, Zambe nanga. Alléluia. Nous te disons merci éternel Dieu des armées. Nous te disons merci le maître des temps et des circonstances. Yondo bongisaki cet après-midi Seigneur. Bazali koloba ete kende na ndako matanga. Est-ce que votre bazali kolela pour te yozo instruction. Bongisaki cet après-midi afin que ya ovanda Nzamba tele misango. Kula longo la souse na se grâce na yo. Lo sambo na ngeza de tata. Mutabate la ngezali au Seigneur. Ya wo batela. Mutabate la kikolo ezali au Seigneur. Ya wo tchekina na katkata libota oyo. Libota tout sami. Libota simba Seigneur. La Bible dit Seigneur, c'est toi qui donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Regarde qui m'en a et où m'a gâté la Bible l'obéit Seigneur. Ona yeba Nzambe
suka mokolo na somo mokolo wana mingi mosusu baoya koloba Frère Patrice Frère Patrice lokola ndeko moko ayebisaki ngai alobi frère nayokaka mpasi na nzembo oyo wete oyo azalaki étudiant alobi nakosepela kuna nde na université kombo na ngai ezanga na liste ya baétudiant na chôme ata ane moko na année prochaine nakende susu kosalisa inscription nakende kokomisa lisusu kombo po ete natanga me kasi mokolo wana ya suka soki kombo na ngai na buku na nzambe ezali te nakosalisa susu inscription ane nini. Alléluia. Tata komonanga na yokete naleli yokanga sampe tata tala lisusu ona yeba nzambe nanga ndenge nini yobosaninga ndenge nini yobosaninga talanga lelo nakomi kowayawaya na libanda ya lola Bossanga, mokolo na suka mokolo na somo mokolo wana moto nyonso kolela mai na miso bamosusu kosepela bao basalelaki nzambe katikati na solo bao basalelaki nzambe na mitema mibale koboma koyina mawa mpo na bango mokolo na suka mokolo na pasi mokolo na suka mokolo na somo obima na nzela voiture ekojala te okende na wenze kojala te okende na biro babiro kokangama mokolo na suka mokolo na pasi liboso na Yesu bamingi kolela mokolo suka mokolo na mawa obima na nzela voiture ekojala te okende na wenze ekojala te okende na biro babiro kokangama mokolo na suka mokolo na pasi liboso na Yesu bamingi kolela Moi, message Zagaya. Bon, le Pierre Tombal. Ah. Oui, mais c'est bon. C'est bon, hein? Ah. Oui, tu es cimetière, bon, tu as aussi la tombeau, il y a moi dans la biseau de Pédraki, il y a un aussi la Ngolelo. Il est qui dans bien en famille, il y a un secours qui est place Moroboé. Il y a Babandeko pour la tombe et la table à Bamaï. Voilà, donc il y a Rolobami. J'espère que vous allez attendre ton enterrement. Oui, tu peux se la rappeler. Donc voilà, je te achever quoi. Moi, mon délégation est à Supérette. Oui, délégation à Supérette, ils allaient toujours. Mais moi, je représente moi, pour Baningam Soubana Misala, on a le point en Salaté, et on peut nous représenter Supérette. Mais je ne suis pas seul encore. Tu vois, on a un peu bien à Monia, ça pour ça, il faut pas qu'il y ait dans la salle. Donc, on représenter Supérette. Merci. Je vous remercie beaucoup. Sans dans tout mon cœur, et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, celui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien.
même pas une seule trace. Mais moi, tout ce que je serai avec lui. Jésus n'était pas Dieu, frère. Il n'avait même pas descendu. Il avait le sang de Dieu tout-puissant. Jésus était Dieu. Dieu n'a même pas une seule race. Mais moi, tout ce que je serai avec lui. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus. Il m'appelle dépassé, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime bien. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus. Il m'appelle dépassé, il me tient la main. Je l'aime bien, Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime trop, il me tient la main. Je l'aime trop, il me suit partout. Je l'aime trop, il me suit partout. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime tant. Il me suit partout, je l'aime bien. Il me suit partout, je l'aime tant. Il me tient au pied, je l'aime tant. Il me tient au pied, je l'aime. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Il me tient la main, je l'aime tant. Il me tient la main, je l'aime trop. Il me suit partout, je l'aime bien. Il me suit partout, je l'aime. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime trop. Il me suit partout, je l'aime trop. Il me suit partout, je l'aime tant. Il me tient au pied, je l'aime bien. Il me tient au pied, je l'aime. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Yeshua, oh Jésus, oh Jésus. En mémoire de la personne qui nous a quittés dans la chair, nous allons essayer tous quand même de rendre d'abord gloire à Dieu pour cette occasion. Rendre gloire à Dieu, puisque la Bible nous les recommande. La Bible dit dans n'importe quel temps, vous devez bénir Dieu, vous devez remercier le Seigneur. Même si c'est le temps douloureux, c'est le temps de la souffrance, c'est le temps où, je dirais, en ce jour, c'est comme une plaie, et quelque part qui n'est pas encore guérie. Mais nous allons essayer quand même de prier, de remercier Dieu, de lui rendre toute la gloire. Donc, j'aimerais que tu puisses juste élever ta voix et bénir le Seigneur. Prions.
Père, tu es grand, Père, tu es le tout. Vous avez abandonné tout pour venir nous rejoindre parmi ces moments douloureux. Bon, là, ce n'est pas le moment de faire des témoignages pour Amos parce que les plaies, il est encore là, il est présent. Donc, on fait un peu l'effort, pas de l'oublier, parce que j'ai dit oublier, parce que là, c'est pas bon. On fait un peu l'effort de vivre, parce que la vie, ça continue, et lui, il est parti. Bon. Je remercie tout le monde qui sont présents parmi nous, et ceux qui sont encore en route, parce qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre ici. Et ceux qui sont présents, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup. Il y en a d'autres qui sont venus de Belgique, de Suisse. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup au fond de mon cœur. Merci. Au nom puissant de Jésus. Père, songe à ceux qui n'ont pas encore trouvé quelque chose à manger en ce moment. Fasse ta grâce, qu'ils trouvent quelque chose à mettre sous le dent avant qu'ils aillent dormir. Fortifie ceux qui sont dans des retraites spirituelles pour te chercher. Donne-les la nourriture spirituelle afin qu'ils aient la force de prier. C'est les chefs de famille. Hein? Il faut toujours respecter les anciens. Je voudrais, au nom de la famille Mutoke, remercier tout le monde, surtout les amis qui viennent de plus loin pour nous consoler. Ah, c'est un malheur. Pour vous qui venez plus loin, je vous assure, ce n'est plus facile de se supporter, de se séparer des gens. Voir mon petit arrière-petit-fils qui s'en va à fleur d'âge. Lui qui devrait me pleurer, et c'est moi qui le pleure. Au nom de la famille, Dieu voudrait dire, Amos, va bien. Sans les confort. J'ai dit, après, j'ai dit voilà, on a bien savoir, on va après me dire, à quoi ça sert? Je dis moi la TV, Sakana Nango, Sakana Nango, et Texas.
PM Express ya Yemeye Patrick Malouavengi déloger za moko donc agence ya fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifunda nyonso nalokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano mindono te mamalanga Global PM Express yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baidée ya solo lokola Patrick Malouavengi aire d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30 Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant d'idéologie en wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait un conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et nous avons dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer Marano sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les cas qui nakin, selon vous nayo catalogue des ali. Donc fidélité à vous, au tchelelo, au julelo. Vitesse diffusée. Global Express, bas côté les masses.